Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde, avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Très bien, merci. Mbote Nabino, Balandinyoso, Yabo Solo, na politique officielle, Missa Yalinga, la film Bakanza volume de Yango et Bandi. Bozola Nabiso partout à travers le monde, Bozana Bounia, parce que tout ça en relais depuis Bounia, na Radio Mont Bleu, Bozola Nabison na Beni, na Butembo, Bozola Nabison na Ruchuru, na Masisi, Batwaza na Norkivu na Kisangani, Mbote Nabino, Batwaza na Loja, na Lomela, Tobo Sanité, Bandeko Bazola Nabison na Kasai, na Nganda Shika, na Mbandaka, na Djwende, na Liangola, na Basankusu, à travers l'internet, au Pessibinombote, Batwaza na Londres, na Belgique, na Allemagne, na Toronto, na Montréal, na Dublin, na Arizona, na Kentucky, au Pessibinombote, Batwaza na Congo Central, la prison centrale à Makala. Je pense à mon ami personnel Mike Mukeba qui continue 33e jour à la prison centrale à Makala illégalement. Je vais en parler d'un moment à l'autre. Merci parce que vous avez témoigné fidélité, attention soutenue à l'égard ya Moussala Tozali Kosala, Tola Pindai, Torubunde la Moussala, Tina Souka, Sangomo Konzi, Tozako continuer à sensibiliser notre population dans son ensemble face à virus où il est frappé le monde entier, virus ya Corona, Covid-19, Tozako sensibiliser la population na Tongo, Petromena Rosala Yango, na Masolo Rosala Lelo na Tongo. Alors, côté à régie, Botondi Pe Bozale Belé, na Pesi, Tonton Jaco d'Amour, Yondo Koza, chef de classe qu'on a, donc comment bavard na Moutonyo à redéranger la régie. Alors, on n'a pas de journaux ce matin. Jusqu'à présent, Trésor Kalafaï, on n'a pas de journaux. Donc, on ne sait pas lire les titres. Il y a des journaux jusqu'à ce qu'il va présenter Bissot va titre à journaux. Qu'est-ce qu'on va débattre ce matin? Déjà, pour le coronavirus, il y a des numéros de téléphone qui sont déjà présentés. Bah, numéro les amis balais, prenez votre téléphone, hein, écrivez ces deux numéros. Ceux qui ont un problème, il y a malade, c'est-à-dire, bah, symptômes autolobagi déjà, ou ils ont presque visible. Bah, symptômes entre autres tolobaki, fièvre, grippe, kokosola, kolemba mingi, mineiwana. Ce que mon ezali manifesté au koko benga ba numéro o mibale. Moko ezali à docteur Mouyembe, moko ezali à docteur Aruna. O ya docteur Mouyembe ezali 085 comment nanda kumbangu 085 44 63 582 085 44 63 582 docteur Mouyembe. Yami Balé docteur Aruna. Oko benga na 084 136 32 67 na bandeli 084 136 32 67 soko bengi bango okozwa bango pour que opesa bango makasi coronavirus eza solo eza likambo ya lokutate surtout mingi malade yango zo ya mingi na bato bauti libanda nde bazali koyawa ba mesure ezali déjà prise na kolakisa bino na Chine ndenge nini Chine eza kosala tozala ba congolais na biso lokola ndeko Isis azali président ya communauté chinoise nani congolaise na Chine na Guangzhou Amérique au sein la bisoto mécanan côté la pobaza balande boso na politique toko se servir na mesure préventive n'enge bango basaleli pour que ça les sabiso tokota lango d'un moment à l'autre. On va parler ce matin aussi dossier de l'UDPS parce que la crise les a persisté tilelo. Boki jama Kabund auti kolobaka la mingi awate bato baebe ke Kabund affrontaka mingi public alinga za la sur terrain mais malheureusement cette fois-ci Ngouya ba combattant et Pekisi Kabunda qui est sur terrain à Salina conférence vidéo Bokanzalwa à Londres Mazaka na Kinshasa. On va tenter de parler aussi de cette crise. Makamba Burundi on va pas laisser, on va taper là-dessus et puis Torozoa Makambuya Snell Otogoloba Makambuya Lotili Pona yango pour la toute première fois depuis qu'Azan a fonction. Parce que ce n'est pas la première fois à intervenir dans Bossolo dans la politique. Bien avant, il fut notre invité d'un moment, de temps à autre, mais pour le moment, depuis qu'Azan a fonction, pour la toute première fois. J'ai l'honneur, la considération ce matin, pour la première fois, je dis, je le répète, de vous présenter Maître Michel Ebouma, conseiller spécial et chef de l'État, mais en matière, il y a énergie. Merci bien, Monsieur Israël.
Mais na ko corriger mon moquet, nazali conseiller principal. Ah, principal, pardon. Na collège à mine et énergie, donc nazo Kamba, collège à mine et énergie, na cabinet à chef de l'État. Ça dit besoin de parler de Vital Kamerhe. Mais Nandega IH Zali. Vital Kamerhe azali directeur de cabinet. Donc azali chef, il y a cabinet, il y a président. Donc azali chef nangai et c'est ça ils logo ya ko bombate, ils a bongo. Très bien. Alors Bosolo la politique, est-ce que Boza Rolanda Yango pe la présidence, ba impression na bino par rapport à Bosolo la politique? Bon, mutuna bureau na ye, na ko le baba conseiller principal moi mingi, chacun na bureau na azana moi écran na ye. Très bien. Donc comme appelle na moi tango moko, moko pe po fungola moi esprit na ba dossier otanga, otali pe moi émission na TV po yokape makambu ndenge ezali ko se passer parce que mingi comme asoyi mutaza na fonction à cause akokabwana na réalité o ezali ko se passer na indépendamment et na volontaire population. Mais il faut que l'andaka ba émission o ezali na proximité o ezali siki na bana ya mboka po yeba mayo ezali koleka nde totalaka ba émission na bino totalaka boye makamsu bolobaka ya malamu makamsu pe bolobaka ya mabe olobi likamoko olobi ya kokabwana soki moto akomi na fonction akabwa aza na tendance akokabwana peuple yango na tuni indépendamment ya volonté na bino des fois pe ezalaka indépendamment ya volonté na yo po okoki kozalaki okomi na bureau na 8h30 olongwe kuna 20h olembi ozongi ndako sikoyo na ngonga nini okendo landa babase na yo bisika boye mais tosalaka effort que dans ba week-end kokendaka kotala pona ozala toujours na bomoko na base na yo pe na bato basali kito koma esika tozali. Est-ce que vous avez que oza conseiller chef de l'État? Absolument. Oza ko kamba cellule yo moko lobi énergie na mine. Vous avez que bato ebele baza ko critiquer ba conseiller chef de l'État surtout ba ba outil libanda. Yo zali kinois bato ebele ba ko critiquer surtout ba conseiller baza ba diaspora baye. Na yebite pourquoi baza ko critiquer bango mais d'une manière générale bato j'étais au propre cas que baza ko sala musala malamuté ba raté mingeza sur terrain à chef de l'État ba conseiller bazali ko sala musala malamuté. Est-ce que c'est vous qui biloko bongo bolobeli yango na ba réunion parce que j'aurais appris même que réunion ezala raté. Réunion entre bino na directeur à cabinet, j'ai des preuves tangibles que bozaka na réunion te. Omoni na makambo isika biso tozali tokokite koya kopesa fonctionnement ya biso awa na presse. Mais ba critique moto azali démocrate ya solo, moto aza mokonzi ya solo ayoka ka ba critique. Peso ki critique ezali tokosala ke tobongisa. Mais loko moko na lingi na loba na bande ko ezali très important. Toyeba boye. Pouvoir nyonso na histoire ya monde entier. Soki pouvoir ekoti na enfin un parti politique, un groupe de gens ba koti na bokonzi ba kendaka un peu en déphase. Bato basala ki lutte ba kotaka. Ba expert pe ba kotaka. Na ko pesa exemple ya na France na 81. François Mitterrand ba socialiste ba koti na bokonzi. Azwaka mingi bato yo do ba lutaka na ye. Ba Pierre Mauroy, ba Jean-Pierre Chevènement, ba Jospin, ba Richel Rocard, ba Pierre Bérégovoy. Tango kena bango amonique expertise pende ezate. Nde aye ko zo banane. Ba François Hollande, ba Laurent Fabius, ba Dominique Strauss-Kahn, ba Ségolène Royal. Tango zo équipe on est avec expert nda kendaki a passé na 87 à double mandat. Donc il faut toyebake tant to jouir le pouvoir ba combattre bazali, c'est leur droit. Mais ba expert peut to kokipe e ko boya bangote. To lobite ke na UDPS ba expert bazate bazali. Mais nous connaissons un parti, il faut tout se compléter. Mais na koloba pe, ceux qui peut-être aux experts au continent de Kambu, yeba pe ke ba kolo histoire bazali. Mais ce qui est logique, c'est-à-dire il faut longwa et si il faut longwa conseiller parce que yo ozali juriste, ozali avocat. Yo lelo ozali ko kamba c'est lui lo ezali na makambo etali mine ou etali énergie. C'est ça. Et ça incompatible. Soit tu biso to yebite, pesa pole na opinion, soit ozali expert na matière énergie na mine. Et na koloba boy nazali avocat mais cabinet na biso osika nga nazali avocat tozali mandataire en mine et carrière donc toyebi droit minier
tosala yango tosali yango et puis na o etali makambo yo ya électricité et na mai na koyebisa yo juriste aza lokola clé passe partout akotaka partout parce que domaine nyonso evandaka na mibeko lelo toza na réforme munene na makambo etali énergie électricité na 2014 loi munene yaki oyo et libéraliser secteur ya électricité toza ko bunda pour na loi wana et s'appliquer lokola et longobani ndo monaki to salaki forum munene amatadi président lobaki boy na kota na discours non to kota na discours mais d'abord la ngina kende na yo moko bato ba comprendre peut-être ba déclaration na yo mais ça laisse à désirer na bato ba apprécier réponse na yo ce qui vraiment aux mérité aux ala conseiller na matière ya mine et puis énergie bato baza Rolanda biso TV za radio nous sommes en direct la télé radio YouTube les gens nous suivent bato baza pe libre auto na ba question mais surtout que justement na maramba forum wana forum yo za juriste aux amtamaye les forums elingo la ça débat non débat de part et d'autre même si yo salisi na impulsion à chef de l'État na Congo central débat ezalaki te nga lazala ba image et j'étais là aussi débat etikala ko sala maté et bima lokola église oyela ba investisseur na yo moko oya bino boye ko favoriser bango je connais même le nom lokola ba Joe Bakali j'ai vu de gens j'ai vu des Vika des Munga les gens qui étaient là présents donc il y a plus que ko pesa maté pendant que ba spécialiste et ba professeur bazalaki il fallait débat ezala donc vous ne pouvez plus parler de forum d'autant plus que moko peshaki na procédure la forum. Mais wana eza masolo ya balabala eza masolo ya olote bazalaki na forum wana eza ba expert oyo na secteur ya mine oyo tangi na ba ancien directeur président lokola Vika azalaki DG ya SNEL yenda azalaki le premier oyo afungoli ba contrat SNEL na ba privé donc moto lokola l'ancien directeur général Yasnel Bakali Touma Bajan Yasnel Yazalaka électricité asala économie azali l'un yabaoyo afuta batu malamu sangona ye etikala kuna soko zui bao mususu yo otangi wana crème ya makamu ya énergie nde basangana ki wana siko bato mususu balingaki ba politiser likambo wana te biso toza ko sala makambu ndenge ezali ce n'était pas un forum ya makambu ya opposition ya pouvoir bato nde mususu balingaki ba politiser yango mais pas intellectuel entre les partis donc mais pourquoi des autres bimaka obi na forum na des bimaka non si aweb sa boy tango ango yokaka conférence forum colloque il y a des travaux préparatoires qui se font pendant le Bozaliko organisé. Batuna Batu ba pesi ba idée. Il y a eu un comité d'organisation, un comité, il y a rédaction. Bango ba recueillir ba points essentiels, ba pesi ba recommandation. Na kolobano ke président de la République, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki comité d'organisation na mois de décembre Yambolo Eleki alobaki boy alobi je suis fier de vous pe nazo pe sabino double félicitations pe na 8e réunion ya gouvernement apesaki instruction na gouvernement ba exécuter ba recommandation ya forum au moins mon frère biso to uti na UDPS to sala la blague te na makambu ya l'état. Nous ne sommes pas là pour des sentiments. To protéger moi groupe Morobo. Électricité na mboka oyo, il faut bonga. Il faut des décisions sérieuses. Makambu ya ba sentiment nga na lingi boya ezate. Il faut tokende na ba décision sérieuse pour na électrification ya mboka na biso et mata. Donc, ça c'est clair parce que sans l'électricité, il n'y a pas de développement. Alors, où en sommes-nous avec les dossiers à Inga 3? Enfin, Inga 3 et comme Malogwe Tigaliga Solo, la beauté du texte est trahie par la réalité sur terrain. Dans le mois de décembre, Banque africaine de développement a signé qui Mikanda Nabiso, l'État congolais, pour na to banda ba travaux il y a Inga 3. Na phase d'ango il y a 4800 mégawatts. Et ça, pour la première fois, na mboka oyo,
toke kosala mikanda ya 4800 MW. Aujourd'hui bango na Inga 1 nous sommes autour de 600 700. À Inga 2 nous sommes autour de 1200 1300. Mais projet 4800 MW. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Et sinon Kabila, non, c'est pas la première fois. On a lobino. Et Zamba Inga 3 et banana Mobutu. Et banana Kabila. Si, mais moi je veux parler. La peso belema. Mais ça relance, tu la peso belema. Allez-y. Et ça Bible était yozo le banga fonandima. Moi j'ai des éléments, tu la chelo belema pour permettre opinions à l'éclairer. Dossier à Inga 3 et bandina binoté. Et bandina Kabila et bandina Mobutu. Et les individus passent, les institutions restent. Yozo le 4800 MW. Mais on a parlé de 6000 MW. Et ça projet bandagi depuis Kala. Projet on a era Kabila, on a parlé de 6000 production à 6000 MW. Ben espagnol batwalinge basalango. Mais on a exigé un montant. La RDC a exigé une compte de 12 milliards de dollars. Projet on est salamakate espagnol bakendaki. Yarobe bazongeli nabino c'est le même projet. Ne parlons pas d'abord de 4800. Justifier les 6000. Oh, Bosengaki, il a compte, il y a 10 milliards de dollars. On n'en parlait pas. Au moni, monsieur Israël, émission de Balandarango, il faut le Bamakambo Zali Nanzela. Et ça, secteur Oyo Nazali. Na présidence, et ça, na agence Otobengi ADP, agence pour le développement du projet Inga. Projet Oyo, Mikanda Moko et Salamaka Tokoki, Ekobengango, avant contrat, et Zalaki na 11 100 MW. Ils allaient na consortium mi balé chinois na espagnol. Mais le problème se fait que na projet wana étude de faisabilité exatée. Et puis le consortium espagnol en réalité financement à Zanangote. Et puis contrat vrai contrat salamagina noté. Alors on ne peut pas rester bouillé to vandaka to poselaka. C'est pourquoi tu as décidé que toko kende na Inga 3 na phase nango ya 4800 MW parce que au lieu de au moins wana étude et salama qui déjà étude et salama et pas banani étude et salama na banque africaine de développement la banque mondiale ba pesaka leur argent plus de 70 millions de dollars basala étude. Donc on a étude des alliés. Tu as vu que toko sala le barrage et sika oil, ba turbine et gozala et sika oil, machine gozala et sika oil, ba moteur et gozala et sika oil, étude et salam. C'est pourquoi le gouvernement na Banque africaine de développement Toyo Kanaki na décembre na Abidjan Tozo Kende na phase il y a 4800 MW. Mais pour le moment, pour le moment, ça les a au katana na makamwa Inga. Non, ça les a katana nini. Tangu ebo signé un document sikoyo bo bandi kobenga ba développeur. Oya ko yabi ke ngai nazali expert na makambo etali ko bloquer mai. Ngai soka bloquer mai ngana ko sala ça prend du temps. Projet local ya kotonga barrage hydroélectrique, il y a 4800 MW et ça ce qu'on appelle des méga projets. Et ça la marathon en 2 semaines, en 2 mois, non, ça prend du temps. Et ça le moko ya munene makasi. Donc voilà. Alors quand est-il y a rapprochement au pays malgré Basalibino pour la Marambwa Inga 3. Par exemple, Kenya, Égypte, Maroc, qui devrait normalement produire 4000 MW, mais à 4000 MW, on a Bango va bénéficier de 3500 MW, la République démocratique du Congo devrait bénéficier de 500. Non, là, ce sont les Amakamou, nous parlons de la réalité. Les pays mingi africains, bazoya et par la proposition, bazana posa ya topé sabango énergie électrique. Les pays moins mingi. C'est pourquoi tozo yokana na ba onta les araboy. Donc mtumso wabi ngana zana besoin ya 1000 MW. Nous avons un projet ya barrage ezaliko singa biso exemple 5 milliards. Ya bon na 5 milliards wana ngana pesi autant. Sikoyo ba calcul et kosala matangu énergie kobima et yepananga na mbongo na pesaki et kozala boy. Donc ba projet et makambo zala nanu
Kosololama na niveau monsieur le conseiller ministère. Monsieur le conseiller du chef de l'État la matière conseiller principal la matière il y a mine la énergie depuis que beaucoup mina na pouvoir depuis que vous a conseillé on ne sent pas des avancées significatives par rapport à domaine na bino surtout courant ils a problème nene pour na ba congolais dans son ensemble surtout par exemple na moko na Mbandaka na minute na Mbandaka na Kasai courant ezate courant ezazo peso belema oui le batomboka pas na Mbandaka courant ezalité pour na nini ba groupe électrogène nyonso ezangi carburant osa informer la situation voilà qu'est-ce que vous faites de ça il n'y a pas que ça na programme il y a 100 jours la présidente de la République 34 millions de dollars ezalaki débloqué pour na komeka ko sala ba biloko ba poste ba sous-station ko arranger yango ou ensemble nous na moni station moko awa na Ipen poste moko ezali awa na Ipen bazotia etikali nango lokwa chantier concrètement na programme il y a chef de l'État 34 millions débloqués qu'est-ce que vous avez fait de ça na conseil na bino expertise eza nini otoko kanga tolobite na 100 jours côté à courant avancer ezabo d'abord na koloba na yo likambo moko tout ça la penza te confusion entre cabinet et chef de l'État na gouvernement. Très bien. C'est le gouvernement ndazali ko gérer makambu ya mboka. Biso le cabinet dans le rôle ngai na nazana collège mine énergie nazo landa action ya gouvernement na makambu etali énergie na makambu etali mine. Donc en face de moi nazalo kola na ministère ya mine na ministère ya énergie. Ngai na jirakate. Ngai na landakande. Tangu donc mokonzamboka pesi alobi ke gouvernement na secteur ya énergie bosala boy ngai ce que nazo landela bango ah et siko bimbo kende bozabo et siko zongabo mais donc na répondre yo tangu biso toye na bokonzi na matière ya énergie électrique to sali makamui balé ya minene bad o to signaki na Abidjan et puis na Général Électrique to signé yango na décembre. Général Électrique a yé na fond il y a 1 milliard de dollars na souka na yango on a to produire 1000 mégawatts na kati wana ba micro do mini centrale hydroélectrique ezali olobi na province na biso na Mbandaka Grand Équateur toza ko kende mingi esika wana na ba mini micro centrale hydroélectrique et puis toko utiliser énergie à moi solaire néo toko kende ko sala yango na province wana parce que province ya Équateur et pas nanga penza na Gemena à Buzala Équateur mobimba ba chute à makasi za bendate. Donc il faut toke na ba micro mini centrale hydroélectrique et mettre carburant non carburant na groupe makambo j'ai parlé avec Mbandaka non mais yo na koyamba yo kana bisa yo SNEL azalaki azala na bas centrale oyo ezalaki alimenté na carburant mais soki la SNEL apesi le carburant moi électricité ebimi sikoyo batu baza na mbongo ya kofuta te de l'exi que la SNEL elle travaillait à perte yango wana tolobi ke to changer likamususu to kende na micro mini centrale électrique et puis énergie ya moi il se pour terminer ce dossier à SNEL parce que Yozali conseiller na domaine voilà pourquoi to mega gozono moi temps liboso batba yo kayo boyer o mega non ko s'expliquer merci quand même pour la flexibilité aux alango pour des questions mais pour terminer Makobo nani Kakobola Kabila va kende ça sali makama Kakobola a construire centrale wana électrique nyonso salami malamu courant ezali na Kakobola mais population ezokomela bangote qu'est-ce qui se passe il faut baboy na makambo etali électricité ezaka na 3 phases production transport na distribution na centrale hydroélectrique ya Kakobola tango basalaki étude moi fa ezalaki na o etali transport bazwaki en compte transporter ne loko ezali ko poser problème sika ma solo ezali na bande ko mususu bauti na libanda oyo bazali kosala ke transport tolonga likambu ya transport okokino kozala na centrale na yo hydroélectrique sali ezala énergie électrique mais pour comme la bateau il faut réseau transport et memayango et sengaka intelligence et sengaka étude et sengaka pe mbongo ebele ozomona donc eloko et ça la magiwane sali que transport et posaki problème très bien makambo ezali
Alors, on va revenir tout à l'heure. Je rappelle que sur ce plateau, Toyambi, Maître Michel Eboma, le conseiller principal, il y a chef de l'État. Chef de l'État, c'est nommé M. Félix Antoine Chilombo Tshisekedi. Il conseille naé, où il y a Kamba cellule Moko, où il y a collège, pardon, où il y a Tali Makambouya énergie, na Makambouya Tali Ameni, dans un invité na Bissolo na Tongo, Bosolo na politique, Sango Mokonzi. Alors, Makamba coronavirus, on va passer rapidement. Vous allez suivre des images. Et ça, il y a au moins 2-3 minutes, c'est juste des séquences. Ndengenini, Congolais, na biso, pesi biso expérience makambo ezolega na Chine. Lobby réunion Salamaki Mounene, chef de l'État Imoka Kambaki yango docteur Mouyembe Bazalaki Nakati. Vous allez suivre aussi docteur Mouyembe qui a parlé même pendant 2 minutes. Vous allez suivre aussi docteur Mouyembe plus expérience ya Chine des eaux intéressants. Bolanda yango botala. Na lobi na bino bozo vraiment ba disposition makasi. Likambo ya kolata masque est très important pour négliger en côté. Bino bozaba leader, ozali député. Je vais voir cette fois-ci. Le rôle Tambwe Mwamba a kangi quand même makambo a Sénat bat par se réunir. Ceux qui peuvent mama bunda landili lancer wana na lingina mona ba député. Bola taba masque, bo benga ngai ngala ko aider bino to sensibiliser batu. To kita sur terrain to ibisa population. Je pour le bango le bazala ba électeur na biso na 2023. Donc tozana intérêt ya ko sala yango malamu. Likambo mo eza na seni. Seni oyo nanga ba américain baza ko reprocher na makambo 100 millions de dollars nanga wana depuis akena na 100 millions selon ba américain ti lelo baza ko sambisa ete oyebi ke bazo produire sur ba carte électeur te do ba carte électeur ezaki so bongisi carte électeur OK na commune ba opesa carte électeur mususu bazo produire en pona nini na centrale na direction générale la SNELA wa groupe électrogène et nani split oyo ezalaka na kati ya salle où on a place baza moteur wana machine est prévue pour la reproduire ba carte eza ko chauffer alors loko la split eza ko salaté moi ba produire exact ça fait une semaine ba carte exact na Kinshasa moi-même je suis parti pour avoir une carte parce que carte bungaki na kei réseau ba pesinga yango na ke na direction générale la vérifier c'est la même réseau alors eza Sony Seni lokola structure monene wana mais split ezo salaté toute la République bazo produit sur ba carte te eza Sony. Suivant l'image cette histoire de Corona, on se retrouve tout juste après cette fois-là pour récupérer la crise au sein de l'UDPS presse et ça sera toujours avec Maître Michel Eboma tout à l'heure. Samayon. Hein? Samayon. Tia. Toi. Oui. C'est d'accord. Oui. Toi, tiens. Ça, c'est ça. Ok. Oh, pharmacie, maintenant, on a 4 zate. Voilà, pharmacie. Mais qui se bose longa libanda, maramba okota na 4 zate. Qui s'y a fièvre, ou y a nini, et puis ça m'a suscité, il faut qu'il y ait un hôpital. Pas de contact dans la pharmacien. Ah, moutinho só na máscara. Eza la wewa. Ah, on a les boules à métro. Parti va par carte partout. On doit voir la température. Et n'importe, il y a bagarre, une caméra thermique. On a envoyé dans la machine. Les canons. C'est moi ça. Papa. Merci donc, comme vous voyez là, Tolobi, Biloko Sengeli Bosala Ngwana, c'est laver le main, dans ton moment de Komiwana, Yami Balé, il faut se couvrir, donc les nez. Ceux qui ont ligné par exemple, c'est mouché, Kotia Loboko Naobo était Nazo, le Kosala Passi,
tia côté à kunayo so che kunayo ko sala moi bien ozui moi poignet ya boende ko sala malamu éviter ba contact étroit ya bato makambo eza ko sala moi distance ya pembeni ya to pexer mambo ba bisou na ba câlin bato faut batika ngona dans un premier temps et puis ko se toucher la face à chaque fois te ko zoma boko no ko tia na misu na monoko simbelongi mingi te pendant la journée et puis rester plus à la maison to ko senga bato ba vanda bato bazana mambo ko sala penzate o na obeta tour imbécile ba vanda na ndako c'est très important à moins que le gouvernement a à disposition le gouvernement a les propositions d'angai la c'est un gouvernement en urgence bakanga ba frontière parce que niveau ya passoire to na ba frontière vous avez vu avec les histoires des sujets burundais qui se retrouvent chez nous. Heureusement que les chefs de l'État prudent les loba petit coup un point sur la table baza kozongi sabatwana mais quand même deuxième les directeurs généraux et les ministres de l'Intérieur devraient être interpellés. De la même manière, Togoya Mbappé, Moto, Atali, Mamou Énergie, ministre de l'Énergie, n'a déjà signé sur l'anabaron. Coronavirus, lecture nayo, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais je crois que c'est le moko au sein na batunyo surtout tout l'andana nous ba prescription au ba personnel ya santé, ba pesibiso, le cola au lobiangwa, docteur Mouyembe, laver les mains au moins après une heure, sous coli Maboko et puis qu'on garder distance il y a 1,50 m au moins et puis bon ce que vous allez là au moins il y a gravité il y a importante mieux vous allez un peu dans mesure il y a isolement parce que c'est comme on dit hein, mieux vous prévenir que guérir et puis de maladie et que jouer pe na psychologie ya mutu ce qui maladie moko batu ba indexa mingi ce qui ozu yango même ce qui ba koki ko soigner yo mais on a déjà atteint dans la psychologie donc mieux vaut tout ça là mieux surtout que tout éviter en gros ils ont abissoté ils ont en tout cas j'ai abissoté ils ont famille n'a sauté de telle sorte que donc Moutoua ça la bien et puis quand n'engage que ceux qui dans le pays to coquille contenir la côté et ceux qui est débordé je crois que les conséquences seront incalculables parce que toza la structure à santé penza malamouté dans le bagi 394 hôpital général de référence étendu à territoire national mais total en est-ce qu'ils a équipé tous équipés ça c'est un problème bah ça la réanimation est-ce que toza la mesure il y a aussi la face na maladie ou nzamba sunga biso mais biso moko pe sengel to mi batela yango to pe sibino nzela boyeba makamuni nyo tozali koloba. Très bien, on va entamer les tout derniers points. Yango les ari pena mon boko na ngaki to lobela crise au sein à l'UDPS parce que aux ali moko il y a bana ya makila tant dans le ba makila c'est-à-dire adem ya UDPS ça na nzoto na yo boza bato bobundi bosali ya ndenge na UDPS lelo crise sali soni d'une manière générale d'abord bino boza la présidence tant que vous avez une crise au sein d'un parti ou le boti président de la République, Nabino Moro d'abord, vous vous sentez comment? Lecture Nabino par rapport à la crise ouana. Bon, pour la biso, on a beaucoup plus de mais aussi, conseiller principal Moussous, les alliés qui déranger biso, parce que tous les bateaux, tout outil na kati ya parti ouana. Principalement parce que Ngazalei conseiller juridique a été depuis octobre 2010. Donc acte juridique mingio et salami na parti na komiku misate mais l'équipe na maboko na ngai. Ah Peter aina sima Peter Kazadi. Peter Kazadi a nommé conseiller juridique si je ne me trompe pas en 2015. Ah, okay. Mais c'était déjà un cadre du parti. Voilà, ça dit Nevi Azalaga candidat en 2011. Moi j'étais son conseiller juridique. Très bien. Document na yé na seni ngamutuna na remplir yango to va na bureau boy. Ah on a 24 nana na boulevard du 30 juin. Na ndako. Ah OK. Le formulaire. Ah OK. Na va na bureau non, était un secret na commis. Lieu date de naissance, marié, état civil, ngai mutu na commis. Crise ezali ko salema, ezali ke ezali na koki kolobake biso mogonde tolingi crise wana ezala. Parce que tozali ko interpréter ba statut oyo à tort et à travers. Ngai oyo nazali kolobana yo nazalaki na kati ya congrès ya 2010. Et puis nazali ko travailler na président la commission politique et juridique ya congrès oyo et préparer ki ba statut oyo. Kombo na ye Kakwenda. Kakwenda azana bomoy akufa paix à son âme. Adjoint na Zalagi Marcel Moukadi. Les deux bazalaki ba juristes. Bah on est sur Akufa. Marcel Moukadi j'ai l'envie, je crois. Heureusement. Alors, nga nazali ko travailler na bango na congrès.
Donc toi là qui président la commission là qui chargé à kubongisa congrès à Rémi Massamba, aza encore en vie. Député. Pe moto a sa proposition que topé sa projet de société na biso. Combo le peuple d'abord, Rémi Massamba. Ah, Rémi Massamba m'a sa proposition. En tout cas, Isaaki idée na ende et emportaki. Le peuple d'abord, Rémi Massamba. Rémi Massamba député national. Il faut tout restituer vérité. Ngale nazabwe nazaka naka ya mutute. Yangona umoni na umela ki kote ya Etienne Tshisekedi. Nazaka naka ya mutute. Likambo za nini? Tozaki na ba statut na biso oyo to votaki biso nyoso na congrès ya 2010. Si kotant to komi na 2013-2014, to monaki que président Etienne âge et avancé pe akomaki kolemba. Ba idée komaki kolobama sur soki azate. Parti aux la gérer ndengeni. Nde ba idée et pesamaki to yaki ko modifier article ya congrès ya statut na biso article 96 muto akendaki ko notarier yango Bruno Tshibala Nzenze yemtakende ko notarier yango qu'on ne dise pas que asala ki on a yemoko te président Tshisekedi atinda ki yepe akende ko notarier yango mais il est qui pe na ba vie ya biso ngape na kati ba témoin bazali nde toyei kosala article 96 ya statut na biso oyo ezali koloba makambo ya en cas ya vacances ainsi de suite na lingi natanga yango mpona comprendre article 96 en cas de décès de démission d'empêchement définitif d'expiration de mandat ou d'interdiction d'exercer du président du parti, un directoire composé du président en exercice de la Convention démocratique du parti, du secrétaire général et du président de la commission électorale permanente du parti assume son intérim pour un délai ne dépassant pas 30 jours au cours duquel il est tenu de convoquer une session extraordinaire du congrès en vue de l'élection du nouveau président du parti et les décisions pendant l'intérim doivent être prises par consensus. Toyeko koma que président Nabiso oyo to votaki na congrès azalaki élu président de la République. Wana Etienne Tshisekedi. Non. Le président actuel. Le président actuel. Félix. Na congrès il y a 2018. To votaka deux résolutions. Il y a liboso to ponier loko la président du parti. Deuxième. Ça c'était en quelle année? 2018. Congrès Nabiso. Oya Souko Bosalaki après Etienne Tshisekedi. Voilà. Toponi candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président du parti. Résolution moko. Résolution mususu toponi lisusu candidat président de la République. Donc la confusion exacte est ça que il a cité que sokoza candidat sokoza le président du parti osa obligatoirement directement candidat à parti dans l'élection il y a président de la République. Il faut qu'il y ait une résolution. Donc, notre président Azalaki ko bénéficier de deux résolutions. Eux éponier président à parti, eux éponier candidat à parti dans l'élection présidentielle. Si quand on toque élection, bah proclamer na seni. Mais pendant jour bah proclamer na mkolo a prêté serment, a komaki na dans la nature moko privé, public, politique, chef d'État, pendant cette période là azwaki ba décision décision azwaki ezalaki ya remettre en place convention démocratique du parti a chargeaki ngai na préparer décision wana moi qui vous parle ngane na préparer décision ya convention démocratique du parti to ko pesa na chef na biso atangi asali pe ba amendement na ye nde a signé convention démocratique du parti parce que ayebaki que mukola ko prêter serment à ozala sous président ya parti té. Interprétation aux ali ko poser un problème. Maintenant sunga bandeko. Bimisa sko biloko yoza congé. Bayeba que ça va plan. Nazana quand ça peut mutute. Nazana quand ya mutute. Nazana quand ya kabundu té. Nazape na quand ya Paul Tshilumbu té. Paul Tshilumbu té ba tout ça ce sont mes amis. Na ba Cheikh Chabani nazana quand mutute. Il faut tout le ba vérité parce que UDPS ils a parti la vérité. Totika makambo ya kusapuye pa muto posa na intérêt. Totika makambo wana.
tant toza osala l'article où il y a intérim tosukaka na expiration du mandat sikoyo bato mususu balobi boy balobi non constitution elobi ke soki moto akomi président akozala frappé na incompatibilité il faut totia eloko moko au cas où président akomi président du parti ndeko ekobakisa incise oyo ou interdiction d'exercer du président du parti ndeto bakisi yango to se référaki na constitution na article na yango donc 96 alinéa 2. Le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Si quoi incompatibilité na droit et la kisinini kozanga kokokana wana la lingala nazana lexique ya terme juridique awa ozalaka nango pe tolo belango dona balabala te. Très bien. Incompatibilité ezali terme ya droit constitutionnel et lobby interdiction faite au titulaire d'un mandat politique de cumuler celui-ci avec des fonctions qui pourraient en compromettre l'exercice. Donc c'est une interdiction. Soko zali na mandat politique public koki lisusu te koki kozala na responsabilité na parti politique. C'est une interdiction constitutionnelle. Na droit babenga non, c'est-à-dire ezaka kozala président de la République te ezaka poste politique nyonso. Non. Sikoyo na constitution ba préciser. Va préciser. Le premier ministre est membre du gouvernement ou biozali un mandataire supposons aux gouverneur entreprise. Oui, gouverneur aussi. Gouverneur pas cause à la partie à cause à la poste de la partie Ozali co-diriger exécutif. Mais ce que Jantini nini aza na poste wana etali bango. Wana etali bango. Nga na zolo ba makambo droit et lobby parce que yebake IDPS to prendre état de droit. IDPS ce n'est pas n'importe quel parti politique. Batu bakufa pour l'instauration à état de droit. Interdiction oyo to zwaki yango la constitution, déjà dans l'article 26. En cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, d'expiration du mandat ou d'interdiction d'exercer du président du parti. Interdiction des alliés article donc 96 de la constitution. Tout ça la confusion T. Les alliés empêchement définitif T. Les alliés interdiction. Et l'interdiction en droit, c'est une interdiction péremptoire au négocié. Rotika. Yango wana kosila na tango moko. Non. Tango kaka ou prêter serment. Donc on a investi na pouvoir politique. Dès ce moment-là, on a sous na fonction. C'est pas une interdiction temporaire. Non, c'est une aussi longtemps qu'on a li politique. C'est une interdiction péremptoire. Très bien. Si quoi statut na biso lobby, soki yo président ya parti aux alliés frappés dans l'interdiction, intérim et au salema. Mais intérim, et vous avez 3 organes. Secrétaire général, Jean-Marc Abound. Bon, secrétaire général, président de la commission électorale permanente, Jacques Chabani, na président de la convention démocratique du parti. Victor Wakwenda. Donc, de Bango, enfin, moi je parle plus de Makambo parce que vous voulez. Bango de Bako assurer intérim, il y a parti, Bako diriger parti. Et article wana les décisions pendant l'intérim doivent être prises par consensus. Confusion n'a pas problème de c'est-à-dire le col la président qui empêché par rapport à la disposition à la constitution le rôle a comme une poste politique à cause de la société automatiquement il faut intérimer ça intérimer au salama na ba branche misatu de lobby wala makamba convention démocratique makamba commission électorale na makambo ya secrétariat général de batomi satu parce que la carte d'espèce donc to loba ndenge président qui ndawana la logique à tous les parce qu'il s'agit de l'IDPS. C'est-à-dire il faudra Jean-Marc Abound na Jacques Chabani na ndeko musotani Kakwenda Wakwenda de bangomi satuana nde sengeli ba dirigé par consensus. Ngai nazo tikala dona batute
nazo tikala na statut parce que les statuts ont impersonnel et le but est yota ngozala yota et le but ba chef ya ba organe oyo ngozala ki ba kutani na likambo ya application ya article donc 96 ya parti alors ce qui a lancé wana Jean-Marc Kabund a se retrouvé dans mandat spécial. Bino na kati ya statut na bino boza la place mo balobela teke mutako zo mandat spécial ya chef de l'état to ya moto azalaki président soko alongwa ko sala pe mandat spécial. Eza prévu na statut na expliquer au likambo ya mandat spécial en toute honnêteté et en toute objectivité. Et là on a CP en honnêteté yo ka phrase to président tant on a prêté serment nanu azalaki revêtu na impérium présidentialité. Mukolo ya prêté serment de à la costume présidentiel nde à la costume ya monarque républicain tango wana sikoyo makamune na parti politique abou pia mandat spécial a signé yango avant alata impérium parce que il se sentait en difficulté ya ko gérer parti parce que tango wana azali logé na Béatrice d'abord comment na ye komaki difficile nde asalaki mandat spécial na lingi peza kokota na yango mingi te wana yo bien bimisa wana asalaki mandat spécial alors dirait mandat spécial wana ezaki pour combien mais non périodicité nango non président tango déjà komaki alati costume ya président de la République en ce moment-là article 26 ya ba statut nde il faut l'appliquer ça dit mandat spécial appliqué. Mandat spécial en ce moment-là en droit on dit est tombé en caducité. Ça c'est du droit pur. Ah ben est tombé est-ce que en papa caducité. Boluka tape exemple pour la mettre. Ce que tu dis là c'est ça le droit. Est tombé linga droit. Et puis bandeko nyonso bazawana bayebi mon rôle na makambo etali ba acte juridique ya parti bayebi yango naza na kamu tuté mais to restituer vérité, c'est-à-dire si je peux résumer toloba que président de la République tango ba voter ba pour ba publier na seni arozela babiloka ko prêter serment babiloko nyonso voilà président za uvanda awa na Béatrice ote passe diaspora tondaka ezaka batata wana yo tengane mnazoloba ngala pesio maloba te salangage que moi diaspora tondaka kuna ba boya batu ba côté comme protocole tombe en hôtel présidentiel. Alors pendant cette période président se voit en difficulté parce que il ne sait pas suivre deux livres à la fois akobanga lobi tina koya kokoma mokonzi pena na pouvoir nyonso na koma na difficulté na kwaso solo na batote mesure préventive à sali mandat spécial wana vous entendre parler ngala zo conclure que ebandi tango président sali yango ti mokolo président akokoma mokonzi akaboni automatiquement na parti parce que tango zo kota na mokonzi na ye akaboni na parti tozongi na version à statut le lingoloba to ko appliquer sous mandat spécial te posaki de circonstances to komisiko na makambu ya statut ok statut le but le président komi empêcher aux a interdit la constitution voilà à exercer aux a interdit à exercer fonction à niveau ya parti automatiquement toujours assigné donc 3 personnes ou bien 3 cellules hein 3 organes il y a parti ne sengeli bakumbela basolo donc awa na mobimba soto bito tanga na bakombo et vous ala Jean-Marc Kabund et vous ala ndeko Jekmen Chabani na ndeko wana ka wakwenda ba vous ala bango misato nde bakokumbela par consensus jusqu'à ce que congrès salama voilà aïe mais Kabund tu diriges comment non pris fait tu makamnango za ya batuté nazoloba parce que nazali quand même bateau bachaki pe moi le boko na ba statut na koki ko vanda silencieuté il faut na éclairer bandeko mais nazo benga un peu les deux camps voilà hein quand ya bandeko musuba ils disent A de bandeko musuba lobi B toza bana ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba tous se retrouver autour d'une table makambo ya okende na justice tout ça ça ne sert à rien et puis la ligne loba aux uns et aux autres tolanda exemple ya président Félix Antoine Tshisekedi ngai président m'a donné des larmes aux yeux toza na Senko rassemblement eponiye azala premier ministre
ya Senko. Mais moi nungu ekoti. Président Félix Tshisekedi alobi boye. Alobi soki ma personne ils ont posé problème, je suis prêt à renoncer na poste ya premier ministre. Na la CP là qui na hauteur ya personnalité nae. J'appelle les uns et les autres la humilité. Bayeba que Bible lobby, l'orgueil précède la chute. Selon la fonction X ou Y, au bandit ko ça l'orgueil, aux autres préparer chute na yo. UDPS c'est un patrimoine national, c'est un patrimoine commun, c'est un patrimoine communautaire. Et c'est le logo ya mutu mokote. Et c'est le logo ya groupe d'individus. Et c'est le logo ya batu nyonso. Alors, nous ne pouvons pas totika batu batambola no lenge moko oyezali yangote. C'est-à-dire actuellement toutes les décisions qui sont prises, parce que le problème, même si na c'était les ensemble, vous voulez mettre les gens en fait aux sapeurs pompiers au lingo tcha batunion sont ensemble pour que to ba sauvegarder quand même lui te papa bakunda papa mbalami balete na boke le ba fleur pour la démarche, vous avez toutes les bénédictions et le kwane komati na suka. Mais d'abord il faut condamner les mal. Lelo Jean-Marc Kabound corrige une erreur par une autre. Le président Félix ne sait plus prendre parole au nom du parti parce qu'à Kolobali sous-soutien sur total les dispositions à statut n'a même pas constitué le président comme empêché na malobanaye empêché incompatible. Il est incompatible. Interdiction. Voilà. Le président devient incompatible vu banani ba fonctionne à quoi que ça sous le remonté. Mais à niveau à parti il y a un désordre parce que Jean-Marc Kabound a nommé l'intérimaire et il a nommé un secrétaire général lui en tant qu'intérimaire d'abord qui a reçu un mandat. Et temporaire comme je l'ai expliqué, mais il a encore à son tour nommé Augustin Kabouya. Les lots des ordres Zali. Les gens ont compris. Mais il y a un problème entre la base. Parce que voilà, tout le monde est cadre. La base, bazo réclamé, baloyi, bo salagili kelembara bango. Bino ba cadre, beaucoup mi ba conseiller. Bino ba cadre, bo se retrouver. Mais beaucoup mi tout le bango balia, vous ne pensez pas à ces gens-là. Qu'est-ce qui se passe? Bino ba cadre, bo la pouvoir, base za l'opposition. Je vais vous dire. On y aujourd'hui le pouvoir présidentiel. Na pouvoir présidentiel, il n'y a que le cabinet du président, n'a pas service aux alliés autour, il y a président. Mais na cabinet wana, président a nommé Batou. Si vous avez conseiller principal au Yazamutu, il y a eu des PSD. David Moukeba, Azamutu, il y a eu des PSD. CPA éducation, Azamutu, il y a eu des PSD. Il y a diplomatie. Bouchir. Azamutu, il y a eu des PSD. Il y a en tout cas CP, il y a eu des PSD qui sont majoritaires. Nous sommes à 15. 15 au Baza issus par rapport à UNC Bino de Boleki. Mais naturellement, conseiller Baza Batou, il y a eu des PSD. Les a connus. Mais la base, si qu'on base, le problème est la boue. Base à coquille qu'on se retrouve donc mingi n'a pas emploi aux alliés que ceux qui vivent des alliés tous alliés kotinda na bobana un exemple na ngamoko pona kende musikate na bureau na ngai na présidence ba nyonso bazali zinga nanga baza batu il y a eu des PS to ça na bango campagne électorale et ça batu il y a eu des PS il y a fédération il y a lukunga nde bazali wana to zali contre même dans contre que poste les alliés qui revenir na UDPS ba mususu bazwango oyebi mon frère nous devons le dire en politique il y a pas de cadeau yo kokite ko kota na bilanga ya mutu mususu badi ko buka masangu yo lonité bazwana le pouvoir il y a bango il faut base tout se retrouver. Donc, on a la base. Alors, très bien. Il faut base à se retrouver. Alors, on a compris ce que monsieur comme il a souvent au dernier virage, ça va plaire aux anango parce que vous allez conseiller, vous allez moutouranga kala les journalistes n'ont pas d'amis comme ça des infractions. Parce qu'il faut bimsabilo aux anango na kati. Vous allez conseiller principal au tam sama solo pembeni ya mokonzi mboka makamboza ko évoluer ndenza ko évoluer il y a boire mais to pesa présent pétant pour 2023 tous en on attend au bungisa makam. Vital Kamerhe Lelo a constitué blocage pour le président, oui ou non? Mais cette question, il a question malam. Mais Nazali désarmé pour en répondre parce que je ne suis pas le président. Il n'y a que le président qui peut répondre. Na domaine na yo à la question. Non, mais na domaine na yo, il y a énergie. Est-ce que Kamerhe Azot Chabinoba
cal na domaine na ngai mais akotia neti na domaine ya mine ya énergie akotia cal na ndenge nini elenga obaboye mutu azangaka défaut te mais na français balobi boye la critique est aisée mais l'art est difficile parlons peu parlons bien ba kondanaka mutu na balabala te ngana koza boyoki balobi c'est pas beau masali boy c'est pas beau masali boy o kondanenga tant susu tant na koya kolakisa o ba preuve o simbi mutu lobi na kondanaki yo pour rien donc makamu susu toyo kaka mais to linga pe toyeba vérité ndenge likambo yango ezali c'est vrai que toza na kati ya cash UDPS ezali parti moko ezana ba réalité nango toza pe na kati na UNC eza pe na ba réalité nango et puis na ba ali mususu tokutani il faut quand même moi temps oyo mixage et salima ezala pe facilité bazomona ceux qui caméra à longue premier na président de la République les choses peuvent mieux marcher parce que pour le moment azo jouer ba jeu toujours na des avantages à président de la République na lingi otala lokola batunyo so lokola conseiller oza na kati ya lopango otala lobi moto quand même azo aider président de la République ceux caméra la quitté moi vide linga kozala ba point fort na ye pendant que bozo gérer na kata cabinet ya directeur ya cabinet ko lobaté en tout expertise à caméra est très important parce que so azalaki awate et loko linga ko simbate même atala kamoko ce qui peut pour la caméra ndé loko salami mabe pour se protéger mais ngana ko protéger ye na likamonini d'abord du point de vue administratif il n'est pas indiqué nangai na ya na télévision na yo boso la politique na ba lo sala ba critique na chef nanga ezalaga la caméra mais il est notre chef au cabinet mais c'est ça on va sanction apa na ebiso ke na robundela yo bana zali mwana ya Etienne Tshisekedi mutu moko te na IDPS aloba ke na ye awa ya IDPS pona na koma ministre PDG conseiller te to yaka pour le changement donc so banga te alors c'est banga te maître cabinet ezala makambu ya malamu ezape na makambu oyo ya mwa malamu te mais ensemble tozali koluka ke ebonga maître vous pensez que makambozo lo beza solo mais na bisio te makambo nyo solo bina kati émission quand c'est solo yo lingi bo solo ya yo mais ngana pesi bo solo oyo ya ngai ndenge nazomona ça là bon na tuna ta deux questions c'est également quand on a c'est juste la forme na tout la mambo ni solo bieza solo na bien solo to là yo juriste ça tombe bien ta yo la pandai bola paraboite alors c'est de la même manière on a tout ce des questions que justifier le régime mambo to te mabo faut ami bal maître vrai ou faux ba débloquer qui 34 millions de dollars na période à 100 jours pour na makambo Italie énergie au moni en ce qui concerne les chiffres vrai ou faux en ce qui concerne les chiffres ba confirmer to ko infirmer sur base ya ba document so vous en a ba document tout ezali au parce que Nathalie mais na maloba boy et tant que un intellectuel et maintenant on peut se réponse de il faut il faut projet ce que au pesingai ba document au pesingai document en ce moment là au pesa réponse vrai ou faux projet à Inga 3 est vendu jusqu'à ce que Bossala en décembre nengo lobby bona mambo Abidjan pour le moment ils ont et Salama qui déjà tout signé qui on a décembre 2019 à Abidjan et sinon mais déjà la banque africaine de développement vrai ou faux pour le moment Jean-Marc Kabound azako kamba parti na irrégularité ngana ko pesa yo réponse na likambo ya mutute nazo pesa réponse par rapport na ba statut na biso il faut to kutana même ceux qui faut to bengisa un congrès to kutana to solola to bongisa makambu na parti vrai ou faux Vital Kamerhe azo aider président ou azo bloquer président Vital Kamerhe azali directeur de cabinet ya président c'est tout. Très bien. Bon, selon la politique, il y a le lot. Je rappelle que sur ce plateau, il y a maître Michel Eboma, conseiller principal et chef de l'État, Namakaiwo Italie Énergie, na mine. À l'opinion, soit bon bien le côté. UDPS, c'est qui nous signait plus fort que vous-même. On est balobara français. Bo sangana bino nyonso.
bosanga na bino nyonso boloba langage moko bolongola nano badivision na bino botala bastatut eza mode opératoire prédéfini boko kotala ngo bose servir. Le maître a été très clair, il a parlé de l'honnêteté oyo batanga atangi droit yoke elengi ya droit biso bétudier en droit toza se retrouver spécialement na boom crash oza pasteur ozali prophète jeune bino pe ba prophète na ba pasteur boom crash na kotenga yo pour sensibiliser bato na matete pour la coronavirus botike la chef de l'état ka eloko te. Le président n'est pas un magicien pour comprendre tout ce qui se passe. Ah oza makambo ya bato nyonso les journalistes je fais ma part yo posa prophète ça eloko na yo mokuna sala pe eloko na yo mutu nyonso abia ko sala eloko asala quelque chose vaut mieux prévenir que guérir. Tokokutana na 22h avec le même plaisir. Rediffusion monsieur Obanda 17h à 22h 0h 6h 8h Bosolo na politique et koleka ndenge bomesana bon bomesano lobby à partir à 11h juste on va répondre avec le même plaisir. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Je pense que Nazo a appelé numéro très rapidement. 2 numéros par lesquels vous pouvez contacter ma service pour la Makambo Italie coronavirus. 085 44 63 582 et puis 084 136 32 67. Soko bungyo benga na suka na kopesa yo. Tossicité. Et monsieur aussi. Merci beaucoup. Allez, qui vient la mabota la bien. Qui ont dit que, moi j'ai dit que le virus ne peut pas attraper la peau noire. Où est-ce que j'ai dit ça? Là c'est comment faire les diagnostics. Voilà, les diagnostics, il faut disposer de cette machine. Cette machine-là, que nous appelons le thermocycleur. C'est une machine qui détecte l'acide nucléique, n'est-ce pas, du virus. Bon, c'est une très bonne machine, mais son problème, c'est que quand vous les déplacez, il faut faire venir un expert, souvent sud-africain, pour venir diriger les lasers qui sont dedans, etc. etc. C'est comme ça qu'il est difficile pour le moment que nous puissions introduire les pareilles machines, par exemple à Lubumbashi et ailleurs. Oui. Mais nous allons tout faire pour que Goma, Lubumbashi, au moins les 3 villes-là, Kinshasa, soient alimentées par les tests diagnostiques. Si le prélèvement n'est pas bien... Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde, avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau 4, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.